Oui, Martin, c'est les frères à ma femme, quoi. Donc, Gaza, Ndeko, il y a Mami. Donc, Martin Santima, Mami Pegomene Santima. Donc, c'est Bangonio Soba Santima, c'est la famille Santima. Donc, même elle, Martin, à Bali, moi, en 2003, je crois, Nangaba, il y a Zalara déjà dans poto, moi, accompagné de Mami Tokendaka. Oui, Martin, c'est mon frère. Au Monica Mukilinde, Tondami Azamouan à Paris. En plus, il y a un trésor palais. Moko. Apena Massa, Openda, to déliré, to sakani. Namboko eta Kebajen. Kongolegi ko fiba bonbon Grâce mbizi la sexy Bato balobaki mingi pona grâce Studio NC Bato bafingaki mingi pona grâce la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Héritier Scramé ya komone la sexy Viena Macesa Magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique La famille Mizi nos cimes sponsors à Makassi Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamou Adake Thierry Yari Dila de Luxembourg et idée Congolais Balisa mwana mokatimbile Obolema mosaka Balisa mwana mokatimbile Johnny Pelé Pastoral Madame,
Butalombi vera mai ni atakuna na sanze bana uluka mai chama iko zake na kwa oni
fini comme ça. Tomoni président de Vos pe na matanga ya Martin Satima. Président de Vos, bonjour. Bonjour Gasmbizi. Bonne. Qui vient aller? Mais tu as vu que Martin Satima a fait mon topé mingi ya musique. Ozana oyebi na cadre nini. Et tant que Congolais ka ya poto ka katondeni. Non, on est bien dans le cadre ya grand frère ya Mami, moi c'est Mami Satima, moi c'est Caleb. Mon beau-frère de temps, d'autres bien depuis Kalavan Makoufa. Tono ko tanami na Château Rouge na Nzela. To benga na ga mingi babof, tant on peut na wiki ya Kofi. On arrive moins rapide pour les éléments musiques en Lyon. C'est que rapide de façon qu'il y a comme avant l'enterrement. Merci. Merci, Président de Vos. Merci beaucoup. Ok, tout le monde est vraiment basé belé. Tout le monde peut comédien peut bailler, comédien bailler, musicien bailler, staff tout. Il y a maison mère bazar. Ah, tout le monde est président Caleb. Azapé. Ah, bonjour président. Ouais, bonjour, grâce. Tout le monde est dans matanga sentiment. Tu habites Azanan Ponayo. Oui, Martin c'est les frères à ma femme quoi. Donc Aza Ndeko ya Mami. Donc Martin Santima, Mami Pegomene Santima. Donc c'est Bangonio Soba Santima, c'est la famille Santima. Donc même mère Martin a bali moi en 2003 je crois Nangaba. Il y a Zalara déjà na poto, moi accompagné de Mami Tokendaka na fête wana. Donc Martin pour moi c'est un beau frère. Poto Zalaga bien à poto depuis un temps. À tout moment na yaka poto to solo laka bof ndengenin. Même si on a qui na benga ngapé à bof ndengenin. Oya quand bof salanga signe avant. Zozo yana yeba déjà avant na préparer terrain. Donc c'est un frère pour moi, c'est un beau frère qu'on a perdu. Il y a un moment même que moi Sinanga a vraiment abattu totalement et parmi Barar ou une déconaïe bazana on a poto awa, c'était Martin aussi. Et toujours partagé par Siwana, je partage la douleur avec mon épouse et Yango Monique, toute ma famille m'a accompagné aussi, ma mère, mon père, mes soeurs, mes oncles et Moutounanga de Vos, Toya qui vraiment pour soutenir moi Sinanga, Karine, Massamba, Sentiment. Ok, merci beaucoup président. Tout tonton. Bonjour. Tolingito ba osana ni pa ya sentiment famille na yeto ka parce que ça moto poto asala kombo. Ouais, c'est un petit azala na biso na maison mère à soutenir Pengiama. Nous faisons partie à staff musique à maison mère quoi. Donc tu es quoi accompagner petit frère. Merci beaucoup. Martin Sentiment na souvenir moko pour naé je m'en tourné na ADT Yakim Pouino se rappeler même merci de Jima Patayara qui na studio Chourouana ADT Ayaraki nazaki normalement na tournage na unité na ezaki staff aware son Ligue des Champions. Je me rappelle Ayaraki na racha bureau alobakini ini oni ate na la fin kara adeta binanga grâce Martin linga ko boka kae mais asenga nga libanga te amona nga na Château Kande na likaka liboso mutalombi alobaka ila ko mokote atala nga kaka mais dommage ndeto lobaka tolelaka na bato baolela to soka bafia bato. Ah, moni petite sœur Martin Payeyo. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonne. Oui, ça va, grâce à Dieu. C'est pas par la grâce de Dieu. Maintenant, yo zande quoi Martin propre. Nga zande connaît moi la maman kumutunaï. Maman langai na maman ne ba papa moko maman moko. Maintenant abeli nini to comprendre kaka na kotina ndako na ba minuit na moni mbala moko kaka message Martin Koufi abela kinini exactement. En tout cas, je suis tout surpris. Ndenge zamba singa ba za ko fête anniversaire ya mwana naï. Bon, ndenge zana ba benga biso be dimanche. Ba benga so dimanche vers 15h ba pona ko pesa biso que nouvelle que Martin azana hôpital à Pitié Salpêtrier.
de la Necker. Bon. Kokendo surtout que notre Martin au hôpital, tu surtout au côté qui a envie, mais au côté qui a déjà dans le coma. Dans le coma, bon, n'a pas le coma quitté, sur les babous soit bien les années ça qui arrêt cardiaque. Bon, sur les arrêts cardiaques, c'est que les malades toi a déjà cœur. Bon. Nous sommes tous ma boca nzambe. So ezala là ze utina maboko ya moto. Nzamba justice ça justice. Atiki bana combien? Martha tiki bana 6. Abotina mamisa bana misa tout, abotina Karine bana mibale na gloire na oki mwana moko. Bana tout baza na poto. Si bana nyos baza na poto. OK. Merci beaucoup maman. Merci nzamba za na bino. OK. Il y a Martin Santima. Bon, bonjour Martin, tous anni nanu quartier moko. Na lemba bango ba ni pulu ngana mona ganda donc maman na bango ba serre na biso quartier quoi donc ça livre vraiment pas citoyen union so na Paris pourtant tu qui ont participer mawa quoi donc petit nous sommes dans quartier quoi na lemba quoi. Merci beaucoup. Merci. Vraiment toujours les là Martin pour Tobi ba Kongola mosusu soka moni moninga na défaut arobenga ekutu temba mako mo finga na banzela nyoso to mais Martin azaki frère moko songa na ye awa vraiment je pouvais aussi laisser champagne à Salango mais je suis venu assister ngamo na lobi qu'il faut na simba micro malgré ba occupation na ngai c'était vraiment un garçon bien na bandi ce sont les caliboso mutalombi Martin ne disait rien. Malgré soi-disant défaut à moto toi défaut à grâce mais il me disait rien et ça c'était moto kufi to flatté non c'était vraiment un garçon qui ne parlait même pas sonon les gars li boso je kwa zo tala ngaka peto bano tala nakaka aye tina bureau nanga na ADT ya Kimpo na si de Jima Pata non ça l'émission Ligue des Champions bayara qui na ADT il disait rien à chaque fois il disait rien j'ai compris que c'était vraiment un garçon bien fait na kaka. Bonjour madame. Bonjour maman. En tout cas, tu es copanzaka sangwa Martin wande toye awa toye ko lela yende ko na biso to vanda inaye mwana lemba donc to ko kai ko lexango boete ndo lobi to ko loba te mabe po akufi to loba bo non Martin c'est un garçon bien to vanda inaye donc il y a rien à dire nzamba yamba molimo na ya pema na kimia donc voilà. Merci beaucoup. Merci grâce. Vraiment de na loba ki ke to so lela toujours Martin sentiment na souci surtout na mawano surtout Mbutalombi bonjour. Bonjour grâce miss. Tout le monde opère pe client moko. Vraiment hier c'est là qui togolo ba client makasi. La paire de clients, la paire de petits frères. Avec client Martin. Avant d'envoyer à Teka consommer par l'angano, c'était mon petit frère, petit frère. Mais il est à Landinga. Azala qui a toujours en sécurité. Azala qui a donné un rose, il est à Landinga. Donc avec client, c'est petit na bagi groupe petit na manga ba Chéri, ba Chiquito, ba Dédé, tout ça baza ba lekinanga. Le bagi ba client, tu es famille. Martin a qui a son malin télé on a le non vieux tika ngala petit notina yoza boss ça la kati. Bitume bi vieux yoza na kati kabito gerango. Ezaki famille wana petit frère nanga. De na perdre de client. Excusez-moi. Oui, bien ma casse que les cabisso pour avant de passer presque tous les jours. Par journée nous surtout na restaurant na yo. Pour nga nazo sur personne na lekika na liboso no kana bano moneka liboso anaka kazo fumer cigarette. Ouais donc vraiment du lundi au lundi soit outi musala abako zananga wana. Donc Martin donc a passé toute sa vie wana ti accueilli d'autres zananga. Tina suka kutu donc na poko wana va kende abisaka ke vie ko zanga na fête na bise na roya bilanga vie mayo ko zanga etalaka vie mais nzoka nde ya zinga ko bisanga ke vie yaka po ezaki mbote ya suka mais ndenge ka nzamba lobaka le tour na yelo bitura nani to ebite mais que son âme repose en paix. OK tout moni Patou Kapanga la Ligue des Champions na lobi na ebandel na on se rappeler jour na tourner mission na Ligue des Champions na moni ADT aye na kata bureau na sentiment c'est ça non baraki bango mbale alobaki ata ini ote malgré ma benanga j'ai compris que c'était un garçon né na lobaki un garçon vraiment bien. Patou Kapanga boni bien petite sœur lelo te perdre un baoba na poto awa un monument un garçon qui était bien na kati Paris azaki bien na bato no surtout relation na yo na ye ezaki ni pona mona ki jour na bano tourner mission na bino azalaki. Oui Martin c'est mon frère Monika Mukilinde tondami azamwa na Paris en plus ba ina trésor palais moko apena massa openda to délirer to sakani na mboko etake ba jeune bon ils ont ça biso passe lo bango na écran c'est pas bien
maison mère pe batiki ete président we rason bomoni yankiaza awa provazali awa donc maison mère mobimbeza awa bana château rouge nyoso pe baza awa. Ouais, merci grâce mbisi. OK, tomoni vraiment soit bana wana bana na bana mike wana ya mibali tomoni ba jeune à Paris. Bonjour. Bonjour. Okoloba nini par rapport à Martin Santima Ochotika biso? En tout cas, ceci quand on m'a pour Massa vraiment c'est un frère quoi. Massa Routé c'est un frère. Tout Vandinae Azaki bien dans mon toutou et aujourd'hui que Atiki Bisso donc ceci fort quoi. Bisso tout Paris Mobimba Tol et là vraiment Martin. Bonjour. Ouais, bonjour, grâce Bis. Yoza cousin à Martin Fatima Abela qui Abela qui. Ouais, bon, Azalaki malade avant, après Ayaki Kokweya, na moi passe à Moutema. Donc yango mte salai que azwa moita na coma et après Ayaki Gotika biso après quelques jours. Akufa ki na heure nini? Akufa na 18h. Jour nini? Le 7 juin. OK, merci beaucoup. Merci, grâce. OK, bonjour. Bonjour, sœur. Un petit mot par rapport à Bato Baïko soutenir Bino et Belé, Boko Lobani. Remercier Bandeko Nyoso, diaspora congolaise, Namas Basali Ponabiso, Ngaï Nazali, Yaya Martin, son responsable direct. Donc, on a remercié Bandeko Nyoso, Obaïko Sungabiso, Pona Liwa et Aleki, Tokundi avec honneur et dignité. Et vraiment, on a remercié Bandeko Nyoso, na Oyo Basali. Merci beaucoup. Tomoni Arata Nzongo, un membre de Château Rouge. Arata, ça va? Oui, ça va bien, grâce. Oui, au père de Moninga Noa Château Rouge, un membre de Château Rouge, au Kolobanine. Pour Nangaï, Nazana. Tous les jours, na Château Rouge. Grâce qu'au père Sanga va souci et belete pour Martin Santima Ningezala Kaka. Donc, au Sengana, nous étant que je me présente au nom de Guilara Tanzongo, chef traiteur. Lélo n'a eu occasion d'un grand journaliste, grâce Mbizi. Donc, na Sengina nous, ma pamboli et belé na Nzambene na Koutena grâce. En plus, mes connaissances de la famille, il y a un souvenir ni nos garda pour Martin Santima. Martin a un souvenir ne belé. Ba comme tout ça là, na somba ba montre ba 10 000 € na Martin Santima. Donc, to traîne na Château Rouge, to yara ulka ba vie na biso ba faire na biso. Chacun a son truc. Donc, na sengi vraiment na ba massa nyonso oyo bazarana biso na collaboration oyo ezali ke ya association chez Mbutalombi vient nga boye ka ndenge ezalaka. Donc, y compris avec moi et Didier Nzongo biso nde to simbi Château Rouge na Diego Miziki. Donc, toza aussi na pasteur azawana ndenge boyebi. Donc, toza na mawa donc toza na mawa belé grâce mbizi lelo toye koloba makamwe belé te. Comment ça concerne que Arata Nzongo est concerné qu'Arata Nzongo ngana olela nanga ikaka o elobi Arata est concerné qu'Arata. Bonjour. Ouais, bonjour, grâce mbizi danger na sepeli talaka micro na etala makamukili mobimba. Donc toza kaka wana mawa ya moko na biso o toza na mingi na Château Rouge. Je me présente Trésor Soubele les Français de Yolo, représentant bana Yolo na kata Paris. Bon, matanga masa toza na pasi nana ba souvenir na moko ona nango apianga conseil abinanga kipe bana na bien pour baza espoir à lobby. Donc merci vraiment na grâce mbizi. Merci beaucoup. Tomoni maître Eric Mando Bonne. Ouais, ça va grâce. Tomoni boweleli vraiment bolingo pesa la entre biso ba congolais. Makasi. Namoni vraiment famille n'était ba tomboli cercueil mais ezande ba ninga na ye. Bato bazaki na ye tous les jours. Donc au sentier que ba congolais ça va non? Makasi. Kobino nde bo telemi ya liwa ya Martin vraiment surtout yo vraiment telemi la kero makasi. Na tsema na mnoko na hotel mais na tina suka. Martin c'est mon frère. Donc alingi Martin kunda mabonga na sepeli. Na Eric Mando na sepeli. Donc c'est un bon grâce mbisi la sexy. OK. Merci ko pesa bon nangila tuna atiki basi non comporte pas boti na basi misato. Azaki marié to célibataire. C'est mazaki marié azana moi cinéma o ya bala o mabiso to yebaki mamisa o to yebaki moi so ya bala yeyo
bapasa babotani mapasa à part misusu mpe tomoni bango babibi na mamatanga donc voilà quoi. Eric, pas de polémique, pardon. Eric tolingi polémique te, pardon. Oh moi si nae alinga lobate mamata moi mondenga tiki ako lobate a remercier ata bato boyo lobela e kasi lobela e porte-parole mami azu porte-parole lobela e pona matanga au monde matanga ondeni non toaka na mawa papa ba na biso donc atiki biso donc tolemba ki était na maladie na makambutu toujours ozaki toujours na ye le to ko tika ye donc tout ça vraiment na mawa trop ya to remercier ka bato to balandi biso na ndenge ya famille mais babosa na bana te katiki bana total pe bana yesa ke ime bana. OK, merci beaucoup atiki bana 6 je souligne bana 6 boni ya to monika teni betami pour sentir abanolinga pe teni ça va. Ouais, ça va, grâce à Mbizi, le sexe, donc Congo Lengi, Michael Okamambo Teatro, et la Cyril Kina Simon qui m'a formé au Kofi Olomida Sola. Donc, tu es égal. Il y a polémique, oui, faut qu'on la zoie. Nasengi a reporté, mais Satima, Yozaki peut monter à Château Rouge, Azlaki Nan Pona. Azaki Master, tous années de temps à temps, mais manga des gens a parlé, pour on a bâti son 3 femmes, femmes ne m'ont bâti 3 bana, mais manga a parlé, en tout cas, il y a un master tous années à Château Rouge, parmi les bateaux, le bail qui se fout mon forme, on va mona. Vous comprenez? Il y a un moment où il joue, il y a Kofi, ça l'a passé. Il y a un moment où il y a les lots, Tokundae, condoléances dans la famille biologique. Talaga grâce à la sexe donc on est lengi talaga ba dollar et betami. OK. Na ngala osayo to reportango. Makraka to kangi bango. To reportango. Nyekeseka gambo tatro Maika Lokamba. Nyekese. Merci beaucoup. Agence ya moko o elongo libana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke ba milinga ikosopa yo solo la Adams business avec Adamo Kumbo moto ke kolonga Dubai comme Kinshasa net na film on comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons des groupes de conteneurs, des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bissona Bango, c'est que au sommet de Dubaï, nous avons la possibilité de faire des choses la quartier, la motuka, le Koya au foot le même prix, le foot à mon nom à motuka, autant de lignes qu'il y a motuka, il y a mon nom au foot à sans complexe, au ligne Jeep, au ligne mon bébé, au ligne à ta train, au long de Dubaï. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Indi toza la kacha bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce Mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce Mbizi ça somoni masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mando pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab vedi Congo leng mobima na Paris toza sala promotion balobi moi mi caps donc na ibisi bino ba congolais na oui c'est nos congolais des congolais na biso no Kenya pe la muki na masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié clair ezalié petit tété ezalié hélicoptère
elengi kofiba bonbon Grace Mbisi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Héritier Scramé ya komone la sexy Yenanga César Masi Clé Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassi Unité d'élite Bomonier